Bonjour, bonsoir. Topesaka merci na Seigneur avant tout bande émission na biso. J'espère bozo mon miniature wana. Eza Aminata. Eza Sila Bissau Bekam. Eza Mama Milo. Ba onde tozo lobelila na mukolo lelo. J'espère boyebi bango très bien koleka cuisine yaniki na bino. Tolali tolamu ki makambo ezanga rate ndenge na yebisaka bino na ngambu ya bato ya théâtre na biso makambo vraiment eza tellement bango nyonso baza ebele balingaka sila te soki osolisi sila bango pe bayini yo mawa esili na mitema bato mawa esili na ngambu ya bato ya théâtre na biso kindo kia butu elongo ya butu ekomi na moi ki mutema mabe eleki makasi bandeko na ngai kotala makambo ya boye tozokende wapi tokomi wapi tozoyeba te Sila Bissau azalaka ennemi na bino te Sila Bissau aza ser na bino aza ennemi na bino te parce que aliro bookende nango bien te makasi bookende mabe makasi tolali tolamuki kaka Aminata ote kosala accident mutu nyoto ebiki Aminata ote kosala accident aza na choc na moment oyo encore Aminata aza na choc eza moment ya consolation na moment oyo eza moment yoke na muninga bien mais bino na bino ka bato a théâtre boke na ba bar bovanzi boke na ba coin boke na ba restaurant boke ko vande la Minata na Sila Bissau ndeti kaka ko bolia Sila Bissau na yebisaka bino Sila Bissau aza nzambe mupepe bakanga kango te mutokanga Sila Bissau aza te o eze epoke ya Sila Bissau fo bondima ngo boki ko boya ngo te bato akento Aminata soki asolisaka Sila Bissau mabe eza wapi bandeko na nga boyebisanga na mabe eza wapi soko solisi Sila Bissau bino boko solisi ete po solisi Sila Bissau nga za poison ou bien Sila Bissau aza na tonga mobo soka pikeo e pike bino makasi boyini ye bande konanga e kitoko te Aminata mwana mukete aza mukolo Dieu soit loué Aminata kufite aza en vie malgré azozwa ba traitement parce que choc ya accident bino moko boyebi ndenge esalaka mais Aminata zoluba lelo na koloba mingi te me boko ka mingi ye moko Aminata ndenge ekobimisa secret ya ba comédien bango moko bandoki bango moko bato akento ndenge balingela Sila Bissau boule bande konanga est-ce que Sila Bissau mutabisa ki Aminata bima kendo sala accident yaka na via mutu nana yebaka bande konanga eza lokwa na obima na kutene eloko mo comme par hasard parce que mutu pa lingaka ngo azate ekomaka na via mutu pe bandeko nanga ayebaka ngo azate tozala mitema malamu Sila Bissau aza ennemi na bino te na yebisaka bino bien aza ndeko na bino bozwa boyina ye ndenga Minata solisa Sila bosepela te bolingi bino nyo tuka nde bozana boyina na bino Sila bolobisaka ete botika ebo étouffé vraiment zaka ye moko isolé nzamba juste na yebisa bino nyo tu bozana bino so combien contre mutu moko mais nzambe azopesa bonne santé azo renouveler souffle de vie surtout son natali souffle de vie on nzamba azopesa Sila jour et nuit to okumisa toujours nzambe na makita na bino bozosala na butu na moi bokoka te bokoki kotika na bino te bozo continuer toujours na kokende ka kosimba bandeko na ngai okotolake bolanda na émission oyo kava ya kuku lelo ebimi na poasa bato a théâtre baza mitema mabe bandeko nanga baza vraiment mitema mabe na ba mama na bana na ba papa baza vraiment mitema mabe envers Sila nebite so esirisa Sila ngo esalaka bino nini nebite so bolukaka nini na njoto Sila Bissau tisiko to comprendre te soki azaka na problème na bino boleka na ba émission boloba ke Sila salanga bazongisa ba to ye bato bandeni na kovanda ndeni ya kosilisa problème eloko boyina Sila tilolo to ye barate pourquoi quand Sila fongola chaîne ya SB ya Sila Bissau officiel yango memele ba problème o bandeko nanga eza kitoko te bandeko nanga eza kitoko te to luka nzambe
toluka nzambe na moment oyo eza moment barando te na moment oyo eza moment baconflit te bato baolala baolamuka baokufa. Aminata ere abima qu'est-ce que Aminata ebaki osala accident moninga aza na pasi bokoko konsole te moninga aza na pasi bokoloba te Aminata ça va passer mais bozotonga boke na bar bozomela masanga bozolia bozotonga Aminata lakisaka nini akumisaka sila akende pa sila sombele bakisi akende pa sila futela traitement wana. Est-ce que Aminata azangi mbongo afuta kozwa soin na ye? Est-ce que sila bisalu ndenga zawana soki lelo Aminata ko ebise sila na mbongo te sila opesa ipo azwa soin sila zenemi Aminata te sila za seri ya Aminata to chika kokaye ba problème esika problème ezate bandiko na ngesa bien te parce que Aminata ana passe mais Aminata lobi nena ojo ya Aminata na ochela bino moko boyoka Aminata ndenge azo expliquer ki mutema mabe ekoche botina misisa mawa esili na ngambu ya bato a théâtre mawe sili ki mutema mabe eleki muninga za na pasi na osala émission na osepela na bino te bote ya biso nini bosala ba film bosala ba théâtre bino moko makambo ebele na kati ya mitema na bino lokwa sanduku bino moko contre mutu moko sila bisala sala bino ni bandeko nanga nazo balancer siko Aminata bolanda no Aminata ndenge moko aye ko expliquer même mobali na ye mabidi asepeli nango te sila za nani sila za ndeko na bino bokomisa sila ennemi heba ndeko na nga ki mutema mabe abo pona nini na ho balancer bolanda no Aminata to continuer toujours émission na biso à suivre. Au côté Dieu fait grâce malgré na que ça là accident moko ya grave mais na j'ai ba choc ya gravité pour nzambe moko yebi pourquoi ezaki samedi na utaki tournage à Jérémie et après na ke otika mabidi place moko a presté tant to sili sikuna na retour na ngai na zalaki na balox to kenaki susu place moko boye ko na ki otika balox a pona cop moto zalai na ngoya ko presté lisusu ko ba 20h na zui moto na zoya na komi na limité bata moto kande batambola na vitesse na bango mutuka moko bande ko bima veni biso to ya tout droit vitesse te mele ka ki le temps to kanga frein e boyi ali ngai na kwei mupanzi moto ekoti na se ya grand car muto ya moto kanga ne muto abuka ni cheville ye pena do likolo petema pine le ka ki likolo abuka ni cheville ngai na zui choc na genou nyonso mibale mais ya gauche de mutu eza moi makasi par rapport à droite donc douleur vraiment impossible nanga na publier le côté nanga na publier na vidéo te nanga pena lobelo te mais so na yo loba poni batata être mawesi na mitema o hein komi kindoki yo te to na kalezala kaka boye o to et comme inde boye o to za fin du monde to ndeni no linga na yeba comment ça fait-il bato boko vanda quelque part muta sala accident parce que na yeba to na sala accident mutali boso na benga keza ki Jérémie ah oncle na sala accident j'ai tellement pas uta ko sala accident kuta zaki déjà affectué abinanga aminata et na ninga loko te affecté nga maman loko nga pe na uta ko sala ngo sala nga bien te ezaki Jérémie après na benga grand frère nani ya mabidi na bengi mabidi simutasuka grand frère ne mutali bosa ya ki place na sala ga accident zwinga akena hôpital mabidi est deuxième personne Jérémie vi musika ayakite to solola ka na téléphone mais ko kamwa bon va na tourner après na yo tinde nango tu sais na programme na mimi ya tournage to tourner été
Na web sa mimik ah mama moyena tourner ça en tout cas na ça accident boba minanga ya mi prompte santé non libuso. Mais quand on va na tournage pour dire que à ça l'accident quand ça benga si la te si la nazo na charge a benga si la que ça l'accident depuis alo ba kalinga si la ko biso to yine na motema nanga na biboye moto na loba no bongo na lobi ne mabe makase loko na lobi ne so ayoka ke ngwa na TV alinga tamsa tika théâtre o mangane na zako bo sambela nzambe na place bo sambela nzambe amo bo bisa mabidi merci po moko mutu na nga moko na ebi na nga ite so esande ni o mutu na nga na ko be ngo forêt équatoriale pe yana ba sorte bilo nyo so nzete ba nyama nyo se zakati evita kaka pona makambe bele tolinga kaete nga peso tunga bana yina bana ko bana lo ba kalinga sila sikonda na ebite ko linga sila ngoza ka. J'espère bolandi Aminata boki Aminata moko ndenge azo expliquer boyebi voix cuisine ya Niki TV boyebi pe voix ya Aminata bomoni Aminata moko ndenge ko expliquer bande konanga makambo eza to ebisaka bino makambo eza fo bonzima kango bande konanga na fongoli ba caméra nanga na mukula lelo na memeli bino be émission boyeba ndenge nini mitema bato ya théâtre eza mabe boyeba ndenge ni balingaka sila te soko solisika sila na kana ba mwa okende zate soko solisika asila ba commission bala moko ennemi soko tangika kombo asila okomi ennemi na bango bande konanga tozo kende wapi tokomi wapi pona nini mawesili na mitema bato pona nini bolingo nzamba tikela biso eza lisusu te na samoi oyo mabe botimisisa mabe koli bande konanga kitoko te na moma oyo eza moma ba problème te conscience ya mutu na mutu esala soki ozaka na problème na sila bokuta na bosolola ekesala bien mais eza te na moma oyo muninga za na passe bokende akoloba biloko aboye eza kitoko te bo changer comportement na bino bo changer façon d'être na bino ba comportement na bino eza trop salité eza kitoko te bandeko na nga ya basi pe amibali surtout bana basi o bosala ka théâtre bozana tembe bozana conquérance o tienga na tiebo wela kanini mutna mutazana tana ye soki le les attensi la bisalu lobi ekoza la tana yo zela tana yo ezeloka ko wela te ezali kambo azua te ezali kambo fubo za patient balobi patience c'est futaka la patience est la longueur du temps nzambe moko ayebi ndenge asalaka nzambe moko aselaka mutu na tana ye bokende kozala ki mutema mabebo epona nini bato a théâtre Aminata na passe na makolo. Il fallait pas coûter ça la même vidéo, mais tia sali parce que aléli sali pas si. Bande ko alia kana bango amela kana bango. O ba tourna kana bango ba filmer ba théâtre. Eza kitoko te to changer bande ko nanga. To changer na minute za la kutu bomona ke Aminata mabide omondenge zana ekoleka ezana okaka tan komele pe Jérémie Chabani Jérémie anakomana bien tout eleka vie eza mulai ezo continuer ebongaka bongo mais erbo kena boye sa bien te nangana tuna bino bande kunanga sila bisalu asala bino nini lisum ni sila sala kande nga fongola sila bisalu officiel kande sila bisalu élévation grandeur succès ndenza ba mema sila bisalu ezang sabino kimia batu bazala boite pardon boluka nzambe a lire oye ke bien te mama Milo ozana mama osala na ba théâtre ozana pe icône emsomiye barato oza mutakombo obanda théâtre kala ti lelo succès boya njoto ti lelo zalaka na sima bana yo ambaleki na yo luko sala chaîne na yo Luko créé chaîne na yo moko pe osali Milo soki TV soki Milo officiel et que ça la bien bino nyo tout contre sila bisola za ennemi na bino oleki na émission ba pozo ba question sila bisola na tout na za ennemi na yo sila bisola sa si on bino nyo tout boza ba na groupe Simba bokenda na groupe Simba bosala musala sila bisola bi ande na se musala nga boye
E komi pe tana fongola pe chaîne nga. Mutu abongaka na sima mutu. Mutu pa zwa mayele na sima mutu. Malgré vendre na belle vie bete même s'il faut fongola ka chaîne pour parce que o mutu. Ceux qui osent la film et pas na biso epesa makambo combien de fois pas na yo moko. Ko fongola ka si la fongola chaîne binoni otubo inaye. Binoni otubo ina sila boza ebele o kava bando kya butu kindo kya butu komi ya mo ibango yeyo na be toko yeba bango na bizaleli na bango pe na bakombo na bango na makambo na bango eza kitoko te si la ennemi na ote si la ennemi na binoni ostute si la vanda na kwene parce que a comprendre aboya ne ba problème ami vandela na ye silence sila elakisite kaza yuma elakisite kaza faible aza mayele makasi na yebisaka bino muta bomba na likio na mayele sila misalo avanda na kwena ye otala ndenge nzambe azomema ye me kotala makambo ezoleka na elenga otala ba théâtre sili parce que bote ya bafai na bino nini bozolakisa biso nini na sa moi otoyebi te tozomona et ça la somme na makambo yo et ça la passe na mitema bandeko nanga nzamba lola asunga biso nzamba lola asunga parce que makambo aboye na omona kutu minga oloba te ni no sala te bandeko nanga et ça nga passe na osala émission kotala vraiment mama mukolo kwa mama Milo okokipe osalipe chaîne on peut pesi o makambo mais beaucoup maka na sima bana na sima baleki na sima bayato bona biso te za rapé bien union fait la force mais yo mo repé fo misala yo mo repé mutu emu kwa misala ka na mukili muta eko tika mutazati biso nyo tutu eko bunda vieza komba fo bundo longa lelo botanga Belle TV botanga sila bisal officiel pourquoi pe ba kotanga pe komo Milo TV Milo officiel. Et ça la bien maman Milo. Oza mama moi sa munene moi sa kilo. Oza mama o emsu yo mo zomi ye bakati na eloko ezate. Bato nde bazotala onde ba yebe eloko ezakati na yo. Obanda musala kala. Oza icône. Oza muto oza na kombo evande yo kana. Pourquoi okosala pe chien nante? Pourquoi koluka pe ba faille na opetende to mona baba cook? Bino ni ote komaka baba cook. Yo pe créer ya yo. Muta yo tika mutu na mukila zate. Yo pe créer ya yo. Créer pour mutema mabeza la te. Pour être au monde que si la bisal officiel to mona baba cook. To mona pe kuna mutu na ba oya ye. Ndaku na bana. Mama na bana. Kenda ka bongo. Ndako eza ba principe nango soto omona ngo esala bien parce que muté amabe bo sela sila poka bomoni sila bolinga ki échoué bolinga ki SB kufa avancer te bokangela mité mabenga bino bo rejeter même ba appel na ye bolobi ko kufa mais nzamba lola azolongisa sila nzamba lola azobundela sila tala SB lelo ndenge telemi botala élévation SB botala grandeur botala la nzambe ndenga zo mema sila bisalo déjà bomona sila bisalo aleka na émission à répondre bien expliquer sila bisalo avanda calme a comprendre a otika na maboko ya nzambe bo finga boloboka on s'en fout sila bisalo a comprendre ana tamba explication te ana tamba justification te par rapport à quoi na banani sila bisalo ça la toujours boulot na ye j'espère bomoni sila bisalo film ezate mais botali ka challenge a sila bisalo ndenge pesa makam na internet ndenge kangi TikTok Instagram tout partout Facebook bokoti bandaku o film ezotala mateli kola nzembo sila film etala mateli kola nzembo sila par rapport à quoi ba film na bino so botie ba bozana ba boni na bino etala mate sila ka mutatala ba bakuku batala bilo nyonso bonjima baba kukute boboya ba ole obokomo loba boy bwata kento bo si sango oncle des abaku bo si so mama melungu pardon kachoko na wetu makambo to bomba lisute bato a théâtre bazamite mama be sila apesa minata mbongo te sila sombela minata kisi te me nzamba lola abikisa minata
Aminata biki malgré azo soin na likolo ndenge zalaka mais azar malamu yango to kumisa nzambe parce que biso ba bakuku toza na posa Aminata biso toza na posa Aminata toza na posa to mona ya bonne santé toza na posa to mona na ba pota te to ebike maladi e akambangu esila kamale malembe ekosila Aminata koka bien ekoleka bien bande konanga likimutema mabebo epona nini poda nini kimutema mabe aboui to ebite nzambe yaka so epe fin du monde so epe to komi wape to yebite bino moboyo kabiloko aboui na munoko Aminata muto aza maladi azoloba ndenge bango moko bazoloba parce que bango moko nde bayebi kati na bango kuna bato ya théâtre po biso afin toloba be toyokaka ngo kuna bango monde balobaka bande konanga ya boya Aminata tia azoloba azolele esale pasi bolinga asila ta solo bokosaka makambo siko oto lobi oyo be oyo Aminata lobi Aminata kosi te Aminata pa kosenga mutu kisi te mbongo ya hôpital te bande konanga ezalaka nini yango bino nyonso kana sila bisalu beka mwana bato nzambe ezalaka nini nzambe alola bomba asila bisalu nzambe alola protéger asila bisalu tondisa sila bisalu na sagesse tondisa sila bisalu na intelligence na discernement bakuku na yebisaka bino s'il vous plaît to priera mpona mama biso botala makambo aboye bango nyonso contre mutu moko mutu yango eza nani sila bisalu bekam bandeko na fo kozwaka temps prier mpona sila bisalu makambo oyo tozomona na misu bongo combien de fois na mulili na butu eza ndenge nini parce que oyo tomona na physiquement na moi atake aboye bongo na butu eza ndenge nini nzambe akouve sila mama chéri kokwa bana nga na makila Yesu nzambe a protéger sila biloko aliaka bisika tambolaka bisika vandaka ndako azolala nzambe a protéger soki eza nzambe te ezaka pamba mobateli malamu na samoyo bandeko nanga eza nzambe bango bakanisaki Aminata kobomba Aminata bombi te Aminata ekoloba po to comprendre Aminata ekoloba po to eba kindoki ya bato ya théâtre baza na amour te me baza na kindoki ya makasi na ngama bato ya théâtre ata bino moko makambo aboye to bomba makambo aboye kuize yanika loba te na koloba fo bo comprendre balingi sila bisalu te pe baotikala kolinga sila bisalu te kotala élévation sila bisalu kotala grandeur sila bisalu kotala lire sila bisalu baolingaka sila bisalu te bandeko na nga toyebi te pourquoi nzamba lola aya asunga mama Milo changer comportement mwasi azalaka boye te oza mama asangisaka mama kabolaka te mama sangisaka mama kabolaka te mama Milo sila bisalu aza ser na yo bozana problème ni na sila soko kenda na SB ko jouer te msusu tano ne ekoki te soki tano ekoki na SB bakobengisa yo soki sila bisalu na bengisa te seke rôle na onene monani kuna te bozala ki mutema mabete pona sila bisalu ampasaka mabete pona bino bino bozwa tana bino ya komedite mabe pona sila nzambe azopambola sila bino bozwa batana bino akoloba mabe pona sila nzambe azomatise na escalier kaka tala nkuna nazomata escalier tala ndenge sila bisalu azomata escalier azomeme na badimension mosusu azomeme likolo parce que sila bisalu aza déjà likolo makasi bandeko na nga yango tomona makambo nayebisaka bino komba sila bisalu eza munene bénédiction pe ya sila bisalu eza munene yango bozomona makambo aboye bandeko na ngai bolamuka bakuku bolamuka l'air esonné bolamuka tokota mabondeli tokota bapriere mpona mamisi na biso ya boye kindoki eza makasi yango bomona akuna mbasu yango bomona akuno poison yango bomona akuna kufa tobona biso te bato nyonso bakufaka me ya bato ya théâtre eleki parce que mabe eza makasi na mitema na bino passer de la foi alobaki nana yoki nana saleli
nanya yoki nazotuna ba question mutu na mutu azosala oyo alingi parce que mutu aza libre mutu aza na ba telefone ba caméra na ye akofungola kosala oyo alingi banda pasteur de la foi alobaki ti lelo changement eza nango te moto ezopela makasi na ngama bato ya théâtre na biso moto ezopela makasi bandeko na nga bokoki koimagine te kimutema mabe aboye mpo na nini kimutema mabe aboye nazotuna mpo na nini eza pasi na mawa nzambe akosunga bo changer comportement mama Milo mama zaka boye te mama sangisaka Aminata courage okobika okoka bien ça va aller bandeko na nga j'espère bino moboki Aminata ndenge moko azoloba makambo azovivre biso to souhaiter ka ba bonne guérison nzamba lola a protéger abatela ye maladie akamba esilaka malembe to ana posa na ye biso babaku toza na posa na ye tomona ke azala toujours bien ndenge amisana kotambola kosala mosala na ye ndenge asepelisaka biso kitoko en tout cas Aminata koyoka mutu te yokaka nzambe yoka na mobali na mabidi ekeleka bien okokoma bien bino bato bolingaka sila te bino bato akento bino bato ya likukuma ya likolo kilo bino na nzambe na bino sila bisalu aza kenemi na bino te sila bisalu aza distance mais aza enemi na bino te parce que akomprana aboya na ye ba problème makambo akimakango soko ki makambo okutana makambo te mais soko luki makambo okokutana mama na makambo bandeko nanga toza malamu na muninga tozala malamu na ndeko na bino aza kenemi na bino te aza ser na bino sila aza na bomoi bolingi ete bolingaka ete ndeti ka alimwa me nzambe azomaicha sila na baeskalier nzambe azomeme na badimension mosusu parce que sila aza mwasi oyo akomprana sila aza mwasi oyo ayebi koluka nzambe atikaka nyonso na maboko ya nzambe bino bosala makita na bino na butu bomoni te boye na moi bomona ete aza couvé par le sang de Jésus yango ezangisa bino kimia yango bokomi na baagitation bolika na bémission boloba makambo esengeli boloba te sila bisalu azaki enemi na te mama Milo sila bisalu aza ser na yo aza ndeko na yo soko moni sila na mabe benga eboza na kini bino nyonso bosolola ko créer problème ici ka problème ezati soko leki na émission ba poser question ozano na posa koloba te ovin au calme et que changer oti ezano te ka ke bo créer ba problème ba polémique poti le lobo comprendre kati malobo pasteur de la foi lobaki bo mona oka lokwa mupepe mais un jour nzamba juste à côté les ma po nzamba zaka sima basali na ye po akokisa bandeko na ngai na lela bino o na memela ki bino kaka yango botala ki mutema mabe ya bato ya théâtre botala moto ndenge ezopela makasi na ngambo ya bato ya théâtre na biso bato ya maboke na biso ba mama na bana bango mibali basi bango nyonso contre sila bisalu ba osolise ya mbebo na mitema balingaka te bandeko na nga nzamba batela sila bisalu a protéger jour nous a couvert na makila Jésus-Christ ma maman chérie kokwa bana nga nzambe abomba oti na tioka va santa tukutombele ona memela ki bino na mukolo alelo kaka yango na lela bino ya trop merci na baba kuku nyonso bozana kacha live nanga merci na ba oboko ya après merci na ba obako s'abonner bako liker bako commenter bako partager mission oyo bo partager massivement et que ça la bien makasi bandeko na ngai que Dieu vous bénisse à la prochaine bye.